Ndeko Robert mukolo na bikoza ko conduire na banza zana no prêter toke pande ko soleil pululu mais er nyonso muta Robert mukolo oko akozwa maloba soki ozongi après ndeko. Nazali, OK, merci. Nazali. Na, nakanga ki téléphone. Bon, merci Bandeko. Tozali na koloba makambo ebele, je pense que tozali répétition ya makambo. Ya makambo oyo tozali koloba. Alors moi je pense que il faut qu'on aille vers la synthèse. Synthèse 1, source du pouvoir. Ce qui est une source du pouvoir na biso ezali ko uta na Amérique, tokotala na Amérique yango ezali nini. Na Amérique, c'est une religion maçonnique qui oriente et gouverne le monde. Tolinga te, bato oyo basilisi bitelo eminene basi bakoti na biloko wana. Qu'est-ce qui se passe na kati kuna? C'est une forme de religion. Il faut obéir au chef, au 33e degré, ceux qui dirigent. Ensuite, pour des nouveaux initiés, il faut okata tseleka. Tseleka okokata na mbeli, na sima oza na enveloppe na loketo, oyo elakisi ete nyonso kozwa na baposte nyonso kozala, il faut tiango na enveloppe otinda yango na mairie. Ça, c'est une religion. Ce qui tu identifies comme source du pouvoir, donc, il faut tout changer source du pouvoir. Voilà. Donc, changer en gros par quoi? Nous devons regarder que politique, ezali, makambu, ya ba intellectuel kakate. Ezali, population, aspiration, ya ba masse populaire. Nan côté wana tokokota mingite parce que tokotala division oyo ezali entre classe intellectuelle na ba population. Ba population na biso mpe mboka na biso ndenge tolobi et c'est une fabrication ya Occident. Mais surtout parce que tozali coupé de notre histoire traditionnelle. Le fait que tozali coupé, plusieurs questions se posent. La première, nous avons perdu notre histoire. Or, ce que toyebi histoire na biso, tokoyeba ndenge nini bakoko batambolaki, monoko nini bazalaki koloba, système ya pouvoir nini bazalaki nango, et puis ekomema biso quelque part. Donc, il nous faut un cours d'histoire na ba radio télévision nyonso toza nango po na bana ya Congo. Ba oyo bazali na possibilité ya kosala misala wana sur le plan culturel, ethno-culturel, bakoka kokenda na secteur wana. Deuxième plan, tozanango ezali lutte ya économie. Lutte ya économie, il faut bisoto créer ba poste économique na biso. Ba poste économique ezali nini? Suki ya mama nzinga esengaka nini? Ekomi poste économique. Elamba mama nzinga kolataka ezalaka nini walingaka? Ekomi poste économique. Naturellement, ce qui est sur le plan culturel, tu crées un poste économique na biso, tu rejoins lisusu mikakatano mingi te na bato basusu. Parce que, oyo mwasi ya mwindo alingaka, ba mususu balingaka ngote. To ye na côté alimentaire, mpe bongo na bongo, wana to komi na niveau international. Donc, il faut repenser notre histoire. Wana makambo misatu oyo ezali est très important. Le reste, passons à l'action. Il faut passer à l'action pour créer notre source du pouvoir. Source du pouvoir, il faut aller vers le peuple, l'interroger. Notre peuple a été orienté. Pensez moko ya Karl Marx, alobaki, qui enseigne un peuple sur 25 ans, les prédispose sur 100 ans. Colonisation, il y a Europe, na Congo, na Bisso, et ça là qui 80 ans pour le cas de la République démocratique du Congo, multiplié par 25 façons pour au moins na ma mentalité wane kolongwa. Sauf si nous prenons des grandes décisions
avec une grosse mobilisation, il y a des médias, il y a des ndinga na biso, qu'on renverser les valeurs, oyo, et sali ko tia biso na dépendance, wanande to komi. Il n'est pas temps aujourd'hui de rejeter les religions. Il n'est pas temps. Parce que tu remplaces encore par quoi? Par la franc-maçonnerie. C'est une religion aussi. Une certaine religion où on laisse les gens libres de faire ce qu'ils ont à faire. Études linguistiques. Nakotlaki sabino mutumoko bakobenga Chomsky. Chomsky tipwana azali linguiste munene na kati na Occident. Ye na baninga na batu babota ka ba vocabulaire oyo ezali konyokola biso jusque kotala par exemple mokonzi ya Madagascar aza kozwa discours ya président français na banza makamwana le kaina internet biso soto yebi. C'est-à-dire que on nous a dit que nous sommes inférieurs, nous avons absorbé ça que oui mutu mwindo azali inférieur. Alors il faut il faut passer à l'acte. Tout ce que vous avez dit, c'est très bon. On l'a déjà dit 1000 fois. Vous avez raison. Mais il faut passer à l'acte. Créons la source du pouvoir au Yabiso. Donc, on se mobilise autour d'une religion qui est déjà là. On crée, puis plus tard, la religion. Parce qu'il faut connecter les masses populeuses oyo ezali tout autour na biso pour que nous puissions avancer. Toujours parce que le baramakamu belé toto tikio to rataka mingi information. Quand vous dites que le moment n'est pas là pour na kolongola religion. Dans l'entretemps, religion yangona mteya ko kangabiso na royaume Congo. Et puis au lobito joindre la religion qui existe déjà, il faut être peu spécifique. Ok, merci. Parce que nous ça la même temps synthèse, il y a Nayoki, parce que j'ai des heures que je suis en train d'écouter. On n'a pas besoin d'une religion. Les religions nous mettent en esclavage. Mais je me demande, la franc-maçon vous met où? Parce qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui parlent aujourd'hui. Mais la religion elle-même est aussi la franc-maçonnerie. Religion, c'est une expression française. Mais ce que tu lobby dans dengue ya boko konabiso, même le culte aux ancêtres, c'est une religion. Oui. Religion, c'est religare dengue bangomo balubaka. Une religion à nous. Religare, c'est-à-dire attaché à. Oui. On est attaché à. Même Kibokoko, ce qui tokei musika est une religion parce que nous cherchons à nous attacher à nos origines. Il y a des origines diverses et il y a les origines qu'on peut vous imposer. Par exemple, nakende en Extrême-Orient, ba japonais, ba sambelaka, ba salaka ba tingi na bango. Mais ba yebi ko dissocier kitok. À quel moment mutu ape ko luka concentration koluka énergie na ye, koluka contact na ye na tata nzambe na ye, mpe a utiliser énergie wana mpo a transformer mokili. Et ça marche, ça marche chez eux. Pardon? Ça marche chez eux, n'est-ce pas? Ça marche parce qu'ils sont disciplinés. Biso tozali na référence moko, mais tozali kotiango pembini. Moi j'ai toujours parlé, quand je prends la parole, je parle au nom de Tata Simon Kimbangu, enfin, à son nom, pas à son nom, mais je parle des idées qui viennent de lui. Je pense que c'est un seul personnage historique qui peut nous fédérer tous les Congolais, historiquement parlant. Oui, mais maintenant, je termine là. Religieusement parlant, il est collé à quelle religion? À quelle religion? Oui. Religion, ce que tu définis, selon ce que nous disons. Mais je pense que les bonnes personnes qui peuvent être dans une religion, ça crée quoi? Des personnes honnêtes, ça crée des personnes sérieuses, ça crée des personnes. Mais cela n'empêche pas d'étudier. Cela n'empêche pas d'avancer sur d'autres domaines dans la société. Donc, ce qui veut dire que religion, ils allaient m'embêter. C'est nous, les usagers. Prenons le cas de... Quelle religion? Quelle religion? Ah. Quelle religion? Quelle religion? Mais je parle, pourquoi vous m'interrompez? Parce qu'il y a la religion chrétienne. C'est toujours la même personne qui interrompt les autres.
Et il a raison. Il a raison. Oh là là. Il y a des gens qui parlent des heures, nous sommes obligés de les écouter. Quand moi je parle, vous continuez à m'interrompre. Là, je ne suis pas d'accord comme ça. Et Si il c'est a ça, raison en plus. Il y a pour certaines personnes, il a raison. Il est poli. C'est l'esprit des Kimbangu qui parle en lui. Vous voulez rigoler ou quoi là? Bon. Donc, moi je veux dire ceci. Religion égale attachement à quelque chose. Attachement aux idées, aux pratiques, attachement à quelque chose. Qu'est-ce qui nous attache? Pour le cas du Congo, Yangona Bandi Koloba. Je prends le cas de Tata Simon Kimbangu, né au bas Congo, mort au Katanga, en passant par toutes les provinces, quelque part, dans chaque famille de ceux qui parlent, qui sont au Congo aujourd'hui, il y a un membre kimbanguiste. Déjà ça nous attache. Deuxièmement, la religion qu'on nous a apportée, c'est Botalakaka très bien. Tous les pays colonisés par les Français, développement Nabango est problématique. Tous les pays colonisés par les Anglais, parmi ces pays-là, c'est dans ces pays qu'on appelle ou qu'on a de nouveaux pays qui émergent, qu'on appelle des pays émergents. Donc, ça signifie que colonisation est anglais, et c'est là qu'il y a une colonisation, il y a banani, et c'est là qu'il y a français, il y a anglais, c'est là qu'il y a katovanda. Fais ce que tu as à faire pour toi, moi je fais ce que nous avons à faire, mais on se met ensemble pour le travail. Le développement a été comme ça, le racisme a été comme ça. C'est les pays les plus racistes, mais c'est aussi les pays où est-ce que les gens se sont pris en charge, ils se sont développés. Le dernier pays en développement, c'est l'Inde. Et le Nigeria qui est en train de sortir la tête. L'Afrique du Sud. Tout ça sont des pays anglophones. Et le développement culturel sur lequel s'est basée l'économie était divisé. C'est-à-dire, mais l'économie française, c'est de la manipulation au complet. Manipulation mentale. Manipulation spirituelle, manipulation linguistique. Donc, pour être bien, il faut parler. On impose, Maman Zing avait de le dire tantôt, on impose à nos enfants de parler français. Mais les Anglais, non. Ça ne se passait pas comme ça dans leur table Nabangwa colonisation. Choki biso tolito bima na makati ya biloko wana. Toloba minoko na biso. Toluka, tosala. Deuxième cas d'Extrême-Orient, Mao. Mao a kanisaki que bamindele bazalaki kitoko mingi atindi ba étudiants et belé na étranger ba kende koyekola. Alors, la France et les autres pays voulaient entrer par le biais culturel à travers ba université banane. Révolution culturelle et Salem. Les révolutions culturelles et Salemi, tous les intellectuels venus formés, formatés na Nandenge Occident, et la Chine a repris. Aujourd'hui, on parle de la Chine partout au monde. Soki tozali connecté na mabele na biso. Donc, connexion au biso tokoluka. Il faut eloko toluka. Toko sala ba discours ebeli penza. Tozonga na invention. Comment nous devons nous inventer, créer des postes économiques sur notre corps, sur notre société, sur notre fonction. En créant ces postes économiques, et créer cette différence entre toyebake tozali baindo, tokolia ka fufu, tokolia ka kwanga, toyeba yango. Parfois toyebaka te. Nazali mwa mukia wa na Amérique, il y a des enfants noirs. Azo critiquer Banois. Abando critiquer Banois. Pourquoi critiquer Banois? Ah mais moi je suis différent. Je suis brun. Okoyo quand même français, ça pour le Banois bien anglais. Okoyo quand ça m'a moyen. Attends. Tu es brun, les blancs là, tu te dis les blancs, mais il n'est pas blanc. La peau là, c'est pas blanc. La discussion, c'est-à-dire que nous devons prendre conscience. Mondele na mboka na ye, rien ne pousse bande konangai.
bino batuza na poto bokota na bilanga na bino kuna na pembeni ya Paris na pembeni ya Angleterre kuna na Londres botala ba interland nyonso wana. Qu'est-ce qui se produit sur l'agriculture? Rien. Batu faut balia pona kolia. Il y a des stratégies baza ko réfléchir plus. Moïbi a réfléchi ça qu'à 10 fois plus que mukolo eloko nazando na biso na kisasa. Ozako ke na porte-monnaie soko tiango na poche sima muyibi asa calcula ba sali ba stratégie moko ya tout yo mususu kuna swanisi yo mususu na Gillette a pasoli yo poche na sima ba récupérer mbongo. Donc ils sont plus ba développer mingi du côté intelligence, du côté intellectuel, ce qui fait que biso peut toza kotika la sima. En même temps, toza koye ko la intelligence wana. Mais intelligence wana soki tozongi na en Afrique, pour certains ça fonctionne, pour d'autres et comme ba diplôme moko kaka ya kotia na mur. Donc nous devons prendre conscience na makambo wana. C'est-à-dire qu'on doit se créer, se prendre en charge. Qu'on a une invention. N'invente pas qui le veut. Mais, na religion, na bisika mususu, inspiration et koyaka, na ndenge ko saleka. Biso peut na difficulté moko. Depuis ba koko na biso ba sala boîte, pirogue. Na banzi ba invention et poussana pensa mingite. Mais, tokoki ko tala pe ba invention mususu ezali. Mais tozali ko prendre conscience te. Et les Américains noirs, 90% il y a des inventions chaque jour. Ba loto, ba cafetière, ba ascenseur, ba traçage na balabala, kozong samakila, fait de circulation. Biloko wana c'est inventé par les noirs. Oyo bazala ki esclaves. Leurs maîtres d'esclaves prenaient ces inventions-là, mettaient ça dans leur nom. Donc, moi je crois que tout mécanisme qu'on circonscrire le discours na biso. Un, politique, pour récupérer le pouvoir politique. On circonscrit. Oui, on ne parle pas, mais nous devons avoir plusieurs façons de fonctionner. Il y a stratégie. Il y a conscience populaire parce que pour pouvoir wana naba peuple, il faut conscientiser ce peuple. Tant que bino bolamu kia wana Occident, bande kona biso na mboka kuna, bazali nanu kokenda sous la domination. Bazali, il n'est pas rare de rencontrer des Congolais qui disent, en tout cas, oyo msala ya mwana Maria kaka. Ça nous infériorise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour de façon que tout soit conscience. L'État n'est pas là au chicane. Oui, na bandeko oyo bazali kolobaba na bilaka bandeko nyonso ya bilaka oyo bazali ko se sentir à mesure de faire quelque chose. Mais je crois que l'heure n'est pas aux discussions. L'heure est à la rencontre, au salut, dans nos différences. Tovanda, Tosala et Lokomoko. Mais commençons la créativité ici, dans l'Occident, de influencer l'Afrique. Mais ne passons pas le temps à discourir, Bande Konangaï. Tout ce que vous dites là, c'est si savant que je n'ai pas envie de répéter ça. Mais prenons conscience, cherchons qu'est-ce que nous pouvons inventer, quelle est la source du pouvoir, renversons cette source du pouvoir, une religion par une religion. Cherchons, domicilions notre source du pouvoir que nous pouvons contrôler. Et pour le reste, on crée des postes économiques. Surtout créer des postes économiques sur nos femmes, nos êtres, notre société. Le reste ne sera que de la marchandise qu'on va négocier avec les autres. Il faut mettre l'argent dans nos comptes si l'argent il va exister. Merci na likambo ya poste économique na banza. Concernant nos femmes, toyebi na biso déjà comment toliaka bakwanga makayabu sur base ya ba production na biso local pardon. Bwana na ndimite ke vraiment na kokoso e ko salema to ezaja ko salemaka. Mais na place ya ko conscientiser batu derrière une philosophie nde place wana oye ko kolango na religion na banza tango masolo batu premier bature ko sila nde to kozongelo un peu concernant to longo la religion mon côté c'est trop tôt. Mais tout se concentrer dans une religion na banza place wana est vraiment clé parce que conscience abatu ko la par conscience ou bien par bobangi ya être supérieur moko boye de yango mutezo zanga na Congo c'est ce qui ferait que batu bazo corruption facilement kende boma moninga na yo
zwa jeep oyo détruire mbongo ya économie mboka, c'est là où toza kosongela pota eza penza wana. Alors tokeye pande ko soleil pululu, après ndeko soleil pululu nde tokomate pande ko nzaya nkongo, et puis tokozongela ndeko papa mboko mutabimaki me azongeli biso lisusu nde tokopesa malobe pa ya bana ya Kivu bato bazali l'invité du jour vraiment. Donc tokeye pande ko soleil pululu. Ndeko soleil pululu soki ozali zwa maloba, soki te ndeko nzaya nkongo azotombola. Ndeko soleil pululu soki oui, alors ndeko nzaya tombola. Ok, bon, avant la tombe, la moquette, n'a pas maman Zinga, ah, elle est loba, donc on a tiré maman Zinga, loba, on a loba. Maman Zinga, loba. Bon, moi, il y a un bacabe boué, ndenge mandeko Robert Mukola uti koloba, c'est bien bon. Parce que souvent, quand on dit discours na bango, bango batimbangi c'est bazali ebele. Na bango batimbangi c'est bazali ebele, tu que ba savoir ba na kati ba inventaire, ba tout et tout. Pour nous relancer l'économie en boca. Mais bango bazana qu'est-ce qu'ils font depuis des décennies? On a ça ba inventaire, on a ba créateur, on a ba créer pour inventer. Parce que on a qui bazali ebele, mingi bazana bazo souffrir, bazo zanga na biki ya pamba ya boka. Mais qu'est-ce qu'il faut pour bâtir bango au devant de la scène? Parce que Mboka a besoin de Batouana. Parce que l'économie en Mboka peut être tellement, il y a un autre bâtiment où on a oh, diaspora, ça là quelque chose. Ça, on va vie à Batou, et ça, on correspondre. Donc, ça, la société n'a pas moyen pour qu'on va émerger et ça, vie et finance. Nakamba, batongaka tout le temps, cotisation, batonga. Mais pourquoi pas pour une fois, bako kanisa, basana ntinsani. Basali ntinsani, on a ba créateur, on a ba inventeur, bazu bango batie bango au premier plan. Mbongo yango, qu'est-ce que vous avez besoin pour na musala na bino, pour la tranquille, pour créer, pour inventer. Batie bango na première position, les bateaux, kotonga, parce que kotonga vaut bien. On a besoin d'argent pour na kotonga. Pour son bon resate, yango ba misala mo pe na traîner parce que moi 100 francs par-ci, 100 francs par-là, et autres là comme ça les a traîner. Mais bah inventaire on a on a première position, bah petit bango bah moyen pour permettre bango bah créer bah inventer. Mais invention on va les vendre, bah tu vas kosomba yango. Et tant on va kosomba yango, et ça et ko pesa mbongo na mboka, hein, et ça économique quand même. Hein? Na mbongo wana. Vous pensez pas qu'on peut décoller, on peut faire quelque chose. Moi c'est mon qui de l'eau. On a besoin de nouvelles technologies au jour le jour. On a besoin de technologie. Et ça même n'a pas beaucoup de avian, appareil volant imitant abeille naturelle. Hein? Mais il vendit quand quelque part. Par contre, c'est quand même une influence niveau gouvernement. Par contre, influencer le gouvernement, financer l'invention. Maman a la radar na Kinshasa. Papa Zabora. Il était même question de conduire c'est ça vous servir à mon tu te rends compte bango bazali na opportunité bazali na possibilité de ça nani pouvoir en place pour financer mais pourquoi ils ne le font pas comme les autres souffrir savant Papa Zabora bazo kufa na ba mayele OK Papa Zabora kaka mwana muke remarquer kaka ke mwana yo na domaine aza fort donc mais biso na Congo bazotika bana wana bazokufa même les chefs balobaka les enfants sorciers ce sont même pas des sorciers ce sont des génies hein mais pour na kobebisa mboka bakomisa baenfants sorciers et bon baza habilité ya ko récupérer bato wana ils font rien hein binza betondi na Congo parce que on bazalaki bato na biso oyo toko bazalaki bamodele oyo tokoka kolanda ils n'ont rien fait pour na kocontrer babinzambinzambi lelo binzambinzambi ezobota lokola eloko mosusu lokola mayebo na Congo. Moi je pense quand même ils ont les possibilités batia basavant na biso wana o bana libanda te mais bo bana kati diski mbongise batia na bango devant de la scène batia na bango bantinsani bapesa bango bamoyen bakoka kocréer bainventer parce qu'on a besoin de ça. Lelo so totali na bapays lokola Uganda bajeunes bazocréer bazotia bango na première position tous les pays d'Afrique. Soki na Uganda wana basi ba créer soki voiture ya ba jeune ba créer soki voiture
misala wapi? Hein? S'il te plaît, papa, faut ça quand même quelque chose. Parce que comme ça va pas. Yango zo mona ngeba na bilaka ba ngeba sangana pino ezati. Parce que makamno so na bilaka ba oh non, biso pe to yete yango to lobela kango. Mais bon tiango en première position, bon tiango devant peuple. Peuple yeba makambo wana, peuple pe banda ko sale la yango. Mais bino bozo tia na bino yango te. Ko pa ba to susu ba koloba. Oh biso to yete yango to loba kango. Koloba c'est bien bon, mais wana ezati koloba za théorie mais c'est pratique. Biso to la besoin pratique les lots. On a chose pas besoin de l'eau mususu te. On a besoin de yete inventer. On les fait vivre bien. Les gens qui ont une certaine catégorie à bateau, pas vivre bien parce que mon temps, c'est comme nous, on a mon kilé azadé. Pas mon collègue, je peux répondre, pas mon collègue. Oui, est-ce que... Non, un peu de respect. Au moins, oh non, bah, ça qui biso mal parce que Mouta Véron tout à l'heure, non, ah, Kimbanga on est yango yo. Oui, bah ça, la Kimbanga on est yango pour déranger. Alors, ce que moi, Magambo Mouta Véron à l'Obaki, donc, ils ont les pébino. Donc, besoin qu'il l'oba. Ozeli Penza, à tout moment pour toi, c'est pour attaquer, en tout cas. Non, j'attaque pas, mais parce que bande économie qui m'bangi, c'est parce que fundi. Bah, parce que nga lilo bana mamanzinga, donc nga la petite mamanzinga avec lilo bana, tout le basso, beaucoup de bino, tout sur la tête, toi bana kimba. Bango ba, tuni so ba pour répondre, ba tuni so ba pour répondre, ba attaquer. Totika mamanzinga silisa, na biso na yo totika mamanzinga. Ok, pas de problème, mamanzinga silisa. Ok, naibite na kata imam ke na kata na kibo. Naibite soki na ko loba. Non. On peut faire d'autres choses, nouvelles technologies. Mundele ya mwazo kina nouvelle technologie. Mais biso kozana ngo, so sango devant de la tête. Donc on t'a nana so ki ba ko ko pour moi, biso ko na ba est, on ba ko pour moi, biso ko na ba richesse. Je ne pense pas que cette développer une nouvelle technologie, science la biso, spiritualité la biso, je ne pense pas. Oh, gai kaka, mamanzinga lobby, tout na ngapé roloba. Na ba vite fait. Ngambuta mukolo lobby, au mona kine to solaki. Alors, Mbuta Mukolo, na se anzete, batwazaki te, c'était pas enregistré. Au moins, tout cela qui ngana lobabwe. Nous tous, nous parlons le Kimbangu. Nous tous, nous disons Nzambe. Nzambe aza bolingo. Bon, ceux qui Nzambe afin d'akakati na batu, et qui azali bolingo. Si nani toko kabwana. Parce que mboka tofandi o ya poto, baza kosangana mindele. Attaque bako sarabiso mba sangana pour la union. Alors biso lelo tokoki ko swana mais lobi to refuta ba loyer to revivre la vie morte de bengi charnel. Non. Et l'on les a biso siko ba indo to bon parce que ko inventer c'est pas un problème. Ba science c'est pas un problème. Ko ça là tout ce qu'on veut non toi inventer c'est pas ça un problème. Mais boyo kani parce que ndenge mutamukolo Kutazambwana, hier, je vous ai dit, si nous tous nous parlons le même Kimbangu, si nous tous nous parlons de Kimbangu, mais qu'est-ce qui nous manque de nous assembler? Donc, Mutamukolo, ce qui m'a lobby au-delà qui m'a mis sur le Kiyo, on doit plus revenir sur la politique. Parce que la moindre chose est que on peut parler de Kimbangu, on peut parler de Kimbangu, mais non, ce qui nous a au Kabwana, micro off. Ce qui biso tout, on parle de Kimbangu. Et c'est la Mouta Véron, Mouta Mona Bilaka, Mouta Papa Doris, Papa Mouta Kamit, Mouta Master, Mouta Longi, Mouta Buenabwe. Nous tous, ce qui toza tata moko mama moko, toza kokabwana pona nini. Po tokosili sa pema, tokosili sa maloba. Mais moi, j'ai toujours participé à cette guerre-là. Mais je remarque que non, l'énergie est dépensée en vain. Parce qu'on parle, parce qu'on développe. Parce que lorsqu'on développe, mais Kimbangu Zanini, quelle est réellement la philosophie? Il y a Kimbangu.
Ce qui te dit ton ambo cannabis, parce que la première chose, c'est pas d'inventer, c'est pas de créer. Parce que les lots, on va congolais en gambo. Kingani boya ngambo. Déjà biso to panzana déjà. Mais kimbango ki pona ba yindo mobimba. Est-ce que ba yindo baza ko sangana? Est-ce que natuni bino sikoyo? Soki to sanganité, to kolonga. Soki to sanganité to kolonga to kolonga te. Alors, elo nous sangana ngonga oyo lito swanaka to wenzaka mayela ndenge na ndenge parce que mayela oyo bubla non buna bwe. Elo nous sangana to sangana biso. Batu ya 3 na 26 bo sangana poke biso bana bilaka pe to ya ko trouver bino ndenge na lobaki esila ke no o vuvamu o kusu o bonaboye o papa nani papa nani ya KTVL o papa boye papa kusu te oui o papa kusu o papa bona ba KTVL papa nzuzi peu importe biloko na tout on est mwana nsemi o bonaboye mais nous tous nous parlons de Kimbangu. Alors, s'il vous plaît, il est temps, Papa Nzouzi, il est temps qu'on nous, on s'assemble. Mais non, l'important, c'est pas de savoir qui parle de vrai Kimbangu ou pas. Parce que rien, personne à sa hauteur, il y a Kombouana. To Sangana, Mutamuko, le Wakiango, Tokomona Biso Moko, Mounene, Pebikamo, Lumbu Kikidu. Alors, moi, je suis plus partisan à faire des débats. Soit, si on va faire des débats, c'est pour rapporter des recherches personnelles sur le point scientifique, auto ça la capo, tout avancer dans le même ramboka. Ou bien, soit il y a un combat qui mbangu, yé azamutu oyo akabola kate. Bolingo, parce que bolingo kabola kate, pour nga kimbangu, eza photo te, mais eza kolo, nga bien nzambe. Nzambi, donc nzambi, pour nga ezali zola, apanzakate. Donc, pour nguya na ye, pour nguya nzambi, pour nguya na ye, pour nguya esala, et c'est une force énergétique qui la concentrer. Papa Doris aux en importance, mon blague aux en importance, Soleil pour nous aux en importance, Bouta Dompe aux en importance, Bouta Véron aux en importance, Pakundungu, Biso tout. Tous en importance, tout ça les bandombe. Qui nous fait du mal? Nana c'est la biso bandombe mabe. Toluka, nani alungara passe na biso bandombe parce que Ozala Nani, Mbouta Véron, Mbouta Dopé, Mbouta, peu importe. Tout ça, quand on a battu mon corps, Oyo, Baluka Rabasa la Rabiso Mabe. Pour Biso to chouara toujours, to kendara échec. Mais non, si le nom Kimbangu nous relie, si le Kimbangu est comme Esangi Saka, Kintoadi. Wapi Kintoadi yango. Parce que nous avons un soutinate, to sur la Magambo Kimbangu, soit to sauter combo Kimbangu, nous parlons d'autre chose. Mais toi, tu es comme bon d'ailleurs sanga. Est-ce que biso tolingani? Tolingani? Pourquoi moi bolingo? Est-ce que biso tolingani? Parce que déjà entre biso et Banabilaka, il y a des divergences. Entre nous, Banabilaka, il y a des divergences. Entre les Kimbanguistes aussi, il y a des divergences. Entre aussi les églises, KTVL, Papa Nzouzi, Papa Banani, Bande Monantemi, Bankusu, il y a des divergences. Mais non, toujours ba kombo moko. Toujours c'est la kombo na le kumu, toujours qui s'en sonne. C'est pareil comme des chrétiens aussi. Aux églises boye, les pasteurs église kuna na balabala moko 50 églises. Donc bolingo ezanin, ngana tuni bino siko ya. Toko sangana na kombo wana ou pas parce que hier albaki te no oh ngana za kimbangiste. Ngana za mutu ya mvuvamu. Ngana za mutu ya BDK. Budiankongo, ngana za mwana bilaka abaki lorote yekaka Kimbangu matondo. Merci na banza préparaka ba préalable na carnet de charge ete oyo nyonso to ikotia na table comme ça biso nyonso to yoka na yango nde wana toko sangana tout autour ya mfumu Kimbangu. Tokei epa ya ndeko Soleil pululu mutu na pesa imalwa moloba kite soki te tozoke ne pa ndeko Mboko mutu aloba ipe mwakala. Merci beaucoup. En tout cas, Olympique pour na raki na ma occupation muke. Nayoki makitoko bande ko beti koloba. Mais ya muke na ko bakisaka comme ba liboso. Eza que lelo oyo na kotala un peu communauté ya ba to moindo na mokili mobimba pour constater que
société na biso ezali kolanda ezali kosala la course sur l'occidentalisation de nos mentalités, de notre vie, de tout. Je pense qu'aujourd'hui, même lorsqu'on parle de post-économique, c'est une très bonne chose, mais il y a un peu voyagé, bougé un peu, comme on a bandé qu'on a biso, na bamboka oyo, ils allaient diriger na biso bato moindo, ya kutomona ke tozali encore na kati ya économie moko ya survie, c'est-à-dire que tozosala ba économie moko oyo lelo et qu'on permettre ngana lia mais lobby il faut na bandela encore la même chose pour lobby na ibité soki na kolia et eloko oyo nga na kobakisa na ko sala contribution lelo c'est que na ba mindele na loba boye que bango bazosala moyibi moko oyo soki lelo aye pa na yo alati cravate na costume aye koyiba yo moko ozwi opesi ye fungola opesi ye kota yiba na ndenge olingi ye pe aka kota yibi ndenge alingi mais biso tango tozolinga koyiba batieli biso babarbele autour moyen même au kota ezate. Alors moi je me pose la question, peut-être il faut tout changer pe ndenge na biso koyibela tant na bi koyiba ezaka kate dans le sens ya mabe, c'est-à-dire que tout gros mat niveau na biso et matalikolo de façon à ce que tout bima peu na course où il y a occidentalisation, même lorsque nous prenons des exemples par rapport à au développement, nous sommes toujours soumis à forme où il y a occidentalisation. Pourquoi ne pas faire table rase, hein? Ne fût-ce que na au niveau il y a mental na biso pour vraiment remplacer, mettre autre chose à la place. Et pour mettre autre chose à la place, de manière concrète, moi j'ai pensé à faire peut-être une société qui sera une société tradie moderne, c'est-à-dire que ndenge tozala likolo ya gauche na à droite kosala ke avoir deux possibilités, c'est-à-dire bâtir une société qui prendra en compte l'occidentalisation et tous ces progrès, parce que nous sommes dans le monde occidental, les accords ma BPT, et de l'autre côté, avoir aussi nos penseurs, avoir aussi des possibilités de développer autre chose que ce qu'il propose le monde occidental, de façon à ce qu'il rende un peu fort. On a un équilibre, c'est-à-dire avoir 60% où il y a un biseau traditionnel et puis 40% en tenant compte de ce qui est de la modernité, parce qu'on ne peut pas non plus tout rejeter. Donc, biso pe na éviter tout modifier façon na biso ya koyibela to leka un peu moins l'écolo de façon à ce que ce peut être koyiba to zo la fungola to koti to zi onyo so to na go besoin peut to kei to sali o zali pour na bonheur na biso ndenge to zo mona ngo na mokili mobimba au lieu de continuer toujours dans la économie où il y a survie et puis la course à l'occidentalisation aussi bien au niveau de la mentalité, au niveau de tout. Tout ça toujours on la course wana et il serait peut-être temps tout bima la course wana tout ça la course oyo ya komema eloko oyo ezouta et pas na biso moko tout opposé ango pour les bien-être ya biso moko pe ya futur ya bana na biso. Voilà mbuta ngona ceux qui voilà, merci. Plus malin que Kindolo, n'est-ce pas? Parce que moko yiba wana eza déjà ko buka ba makamebele, ce sont des irrégularités, mais peut-être plus malin que Kindolo. Merci. Kindolo café ça. Donc ne koyoka ndeko mboko mutu azaki trop attaqué malgré bimaki me azongi. Après yende to kozongi na bandeko na Kivu, mais papa mboko avana pesa yo. Est-ce que moyens alite oko ko tuna pe bana bilaka ba présenter oya bango préalable na carnet de charge soki bakimbanyi sena bana bilaka ba kuiko yoka na passer bataille oyo to komi na ngona Congo en dehors ya makamu musutu za kolobelaka bat baza ko yeba te. Les Kimbangis contre les Banabilaka, c'est une bataille qui est déjà déclarée. Pourquoi c'est déclaré? Parce que Bisonio Sozowela, Tata Moko, Mfumu Kimbangu. Mais c'est pas une bataille, c'est pas une bataille. Comme ça, une bataille. Merci, le quoi corriger yango côté Banabilaka, mon amour négocié kitoko. Mais côté Bakimbangis bazobe on a une bataille to bakolongolango tokoyoka bango. Mais en tout cas, préalable Banabilaka babi Kinzonzi. Mais mon collègue
mbuta zambwana uzolinga penzo kotsa makamna soki ndenge to parce que réseau merci réseau na lobeli boye parce que naza parmi bato baza ko silva ka situation oyo combien de fois bana bilaka depuis 2011 na tanga ba élection ba négocier ki kinzonzi menkamba boya ki soko ba peso kinzonzo boye kinzonzi seke za bataille parce que lelo yo ti lelo c'est confirmé que ti lelo c'est confirmé que Kimbangiste ezana nous qu'on négocier avec le peuple congolais. Bazana ngambu na bango na tango bana Kivu bauti koloba awa ete c'est Kinshasa. Kasiangote pour soko landi be bana Kivu balobi yango très bien. Tala affiliation ya Kinshasa na ba gouverneur na ba élite politique oyo bazana kati ya Congo na kati ya Kivu bazo travailler na banguna na biso est bazo silisa biso. Et maintenant quand vous venez à Kinshasa vous trouverez que le gouvernement en place élite naye eza en covalence avec Nkamba. Yangwana le Kimbangisi baza pe bato ya Nkamba baza coller immédiatement avec l'actuel gouvernement. Voilà pourquoi naza koloba ete le peuple Congo bana bilaka avec l'affiliation to alliance ya Nkamba avec l'actuel gouvernement, il y a l'incompatibilité. Ba présenter bino carnet de charge. Ba présenter bino ba préalable na bango kinzonzi. Bolobi nini? Papa mboko yo mutali boso kuna. Matondo. D'abord on a ko répondre na maman Nzinga. Alobi makamba ba savant. Question en disant, bah, ça va, bah, mingi, na kidigis Kimbangisi, pourquoi tu lelo abimarate? Maman dit, mazo kanga, maman dinga. Allô? Azoyo kayo, mais, ko lobela ba, mais tant lobela ba d'accord. Oui. Bon. Donc, on a la paix, bref, hein. Bat balobi, que ton négocier, Nkamba, Egis Kimbangisi, na ba ilaka. Mais c'est bien bon. Nous, les fidèles Kimbangistes, on a des préceptes Kimbangistes. Il ne faut pas suivre yango. Tu bin nakate, tu bin nakamasangate, tu bin kobistete, tu as deux femmes, tu as trois femmes. Dans le but que c'est 100 sous ali 100, bistu ça la yango. Il y a des batupé, bah respecter les préceptes Kimbangistes. Il faut suivre la marche de Kimbango. Parce que la marche n'est tika mi beko tika, faut te suivre yango. Pour la question, il y a des savants. Il y a un processus fait salama. Nasi bino to bozo kango ke po chef exploiteur fa ke na kulumbimbi. Faut que de kuna à partir à kuna et le ko déclencher. Dans le but et ko déclencher na trois Congo. Na kata bana bilaka pe. Bana bilembo bazali. Aux arnaud savant moye bakana oti. Papa don père défenseur savant amiye bakati. Mais soka tamlo na bolingo mi beko misala. À cause nguya wana azanganga savante donc non ngana mi yebi na ngana inventaka pe biloko donc eza na kozela ko binote ngana inventaka na ngana déjà pourquoi me zati postant position salama déjà pas ça va bazali tant que le centenaire na février awa. Il y a un type à formule, il y a moteur, il y a avion, et qu'on circule. Kinshasa, Bruxelles, dans 2 heures du temps. Formule et bimi. Mais pas ça, pas le bien, hein. Et qu'on salama sima. Maman Dinga, quand on a été bloqué, on est qu'on salama, mundela ko fongola misu. Mundela ako fongola monoko. Pour mutu munda ko sala, pas le Kimbangiste. Mutu munda ko sala. Depuis que les banana les salamate. Ingeta mbuta nangai, matondo, ingeta. Toko sala bloco, mundela ko fongola. C'est pas le Kimbangiste. Yango papa Djangenda, il a dit ça clairement que banana ye bazana libanda. Matondo. Ndenge balobaka ke ndaku na yo okostika ko mutaka te boli msanga. Nakolo bakona radio parce que soko le ba na la radio awa, okoba lobi Michel Salami papa moko le ba ka bo ko Kimbangiste. Non. Toba. Oya linte ndaku na yo kotika ko mutaka te. Mais soki papa Djangenda lobaki ke banana bazana libanda ayebiti na lobaki nywana. Ondima yete ça toi. Mutu na fona ye. Mais toi t'as pas to kokende.
Sur le Congo, comme c'est ça boye, ça orgueil. Orgueil, ça mingi. To koti ba radio, wana mingi. Kaka kuswana, kaka résultat. Nzamba sungi ke, to comme ça, na solo, na biso, na sanzete, na Skype. Isa ki toko mingi. Ingeta. Lelo soki, posture salami, Moyibi, na Congo, Israël soute, et Kobo, donc Congo est dirigé par la prester pour Kimbangu. Oyibi, Pakacho Liboko, Oboyimu tu Babomiyo, Tokotamola na ndenge ya loi Kimbangu, nous sommes tout programmés. Toyinaka mutu moko te, mais bato pe soko linko ko, omone loko tungisi yo. Kende ko tu na Kimbangisi, bo solo na nenga kimia. Na nenga lichote, na nenga ya limité. Depuis makama Kabila bima, et comme on a deux camps. Bakimbangiste, n'a pas de laka, oh papa, c'est pour cela que Kabila en pouvoir. Mais pourquoi il est Kabila passé dans le pouvoir? Ning ba tile ba comprendre côté. Wana si j'aime ko to solango ne kaka na sanzete. Eza makabe ben na kachwana. Soko to lobby, bat va contredire. To lobby, bat va contredire. Mais ce qu'on contredire, mais il y a solution. Pourquoi solution? Quand le bando d'emblée, ils ont un tina moroté. Ce que vous avez projet na ye, bakondi mayango, bakostide yango. Ce que suki na a, moko ya TB, moko ya TC, yanga ba mdela bako avancer. Mais yo mutu mundi ce que muninga zu a, yo le ko tabe, o tabe te, d'abord contredire, a une koufi. Tant a une koufa, besoin que soit zéro. C'est ça l'homme noir. Tous on va toujours à zéro. Li kameko ya à zéro, li kameko ya à zéro. Bientôt, tout ce qui est bientôt, li kambolingo sana na mukili. Bolinga te, bozala fier. Bozala kimbangu. Ndenge papa le baki, bozala kimbangu. Boko sana makambu, et pas bino bozali. Écoute, voir même koutou, bino boko sana makambu, qu'on les kabakimbangi, c'est pas dedans. Il y a un secret. Mais n'a pas de volant côté. Yango ndo konangai. Papa Doris Loba. Ezama solo ya kati wana. Banda konangai to yaka awana mission donc na tem na masolo CNDT na ko solo la ninga kimutu. Bana garder na zawate, bata garderie zawate to so ko ninga apesili kamuna yito ko ngona bosembo. To ko avancer très loin. Mais ce que tu tiens orgueil na sima PC to ko avancer na biso et loko moko te. Et loko côté. Pour na ba richesse na nkamba. Non papa. À l'époque, papa Tangenda, ils ont demandé mais pourquoi kuna richesse ali. Alobi na kata Kinshasa. Richesse donc à partir de Kinshasa, richesse na Kinshasa n'a coûté bimala mkilité. Na kina pamba. Soko tozi ba bandundu, tozi ba bazai, tozi partout. Mais surtout bengi kimbangu nzambe. Akoko ko limsa pe donc na fraction à seconde. Akoko ko limsa pe ba donc ba minerais za kuna ba est wana elimwe. Ele ko no uzanga wana. Aloba ngo ye moko. Ba yibe belé e ko sila nango te. Be vanso mse ko sala na kata ya Congo na biso wana na ba minerais kutu nani kute bimate na mukili. Ozili banga moko ya muke oteki yango 30 milliards de dollars. Quand banga muke eza nango na Congo. To tamla donc oso tamla na kata Kinshasa, ro tamla na kata Bandundu, l'Équateur partout, oso tamla na Nicolas Minéré. Le pays comme le Congo, c'est un paradis, bandeko. C'est un paradis. To bomana pamba. To bomana pamba. Or, mutu avant ça la invention, faut mutu aza la écriture. Sans écriture, c'est l'invention te. O ça l'invention na écriture français, n'anglais, kimbanga Miss Mandombi. Est-ce que pas kimbangi c'est Mandombi to ko lengo net. Bina ba ilaka Mandombi ba ko lengo na mandambu. Au moni place to ko stagane. Mutu na mutu za conscience na ye. To ko ça l'invention na quelle écriture? Anglais, chinois. Tant que chinois ça asala ba donc ba loko na ye. Ataka langue chinoise non? Ba japonais, langue japonaise. Barade, ba langue na bango. Et mutu mwindu, lingala ta français, elle français non, i français. Mukongo, Congo. Yango na tango wana. Mandombe kokota na biso na molimo.
tokoma koloba de mandombe tokozala peuple moko lango zo koloba mundela koyeba yango te voir même bavoisin bakoyeba yango te. Là maintenant lingomba donc Congo ekotambola na precept ya passe mokimbango. En tout cas na mokeo na kinango na lobi nango na binos oya monike za yango te. Ah on est alliés mais pas mboka lobi nga moke mais na lobi ebele matondo. Nayebi ke mama Natasha mutapesi ba idée wana parce yo za trop méchant donc lelo nayebi te soki loboko neza na sima na yo kuna méchant te toza bana kimbangu omoni suka ata to swani ata biso bana bilaka ba kimbangiste envouvamu badia peu importe mais to beloko moko ezali na bolingo batongaka ça veut dire ngai atanzai kimbangiste ata lo bane diangenda kisoloke le peu importe mais soki tokosangana tokumisa monene ya kombo oyo tozwa koloba ezala simo kimbangu kimbangu mais soki tokosangana tokumisa monene ya kombo wana ngai natiki ba divergence nanga de côté parce que na kombo wana toza komona makambo ebele parce que c'est le seul kombo oza kosangisa bangala batetela baluba baswahili bamongo tout ce qu'on veut mais lelo kaka na baweja nangila vinimukulu nzambe apungu somi mungu baba tout ce qu'on veut eza kosangisa batute. Alors, ce qui combo moko za koya, oh mongala akoloba kimbango. Oza komona kimbango mais mongala za koloba. Oh, mais il y a un communauté. Comme vous voulez, oh muluba za koloba. Oh, mamba communauté. Bon, donc ça veut dire quoi? Parce que biso toza ko kabona, nga papa Doris lelo, to sona ranaye. Donc to sona kutu dans 2 secondes te donc ebeba. Mais lelo, boyo ki bien ingeta na ninga oflatete. Alobi bien lelo komoko, ezama kamaka kimbangiste te. Donc témoignage naïe est de bonne foi. Au contraire, na témoignage naïe été. Quel que soit foi naïe. Mais totalement na balabala, le biso tongo etani. Nous tous on est dehors. Et c'est la base ils appellent nous aller jour, pas ils aller boutou peu importe. Mais si on sort dehors, ah madame, excusez-moi, c'est où je vais prendre le bus pour aller là-bas. Ah, je peux vous aider? Donc kibomoto zara batango to longo la raba divergence na biso. Tozo la kibomoto. Mais so ah, nga nazali chrétien, nazali musulman, nazali juif. Nazali mona bilaka, nazali boye, to bungi na justice, na kibomoto. Donc c'est comme si ba loi, ba principe, au moko solo, kumo la nango biso na biso, et ça le kola yote, oza na ndaku, oza na bana, oza na famille. Mais tant mara libanda, okuta rape bana batu misusu, famille batu misusu. Mais pourquoi on a un respect wana? Donc, ce que Kimbangu nous demande, même ces inventions-là, elles sont la réelle. Aza ko senga unité de mesure. Yaba o tout baza kolobela kombo na parce que kombo na kimbangu eza kombo moko moko inventé ngo le mot belango. Je vous jure, il y a un énigme qui est là et cette énigme pour elamuka. Yemoko afuka maka tous les jours alela kabana ne ba sangana. Pour aibi que non, pour moni ceux qui mwana na yo azana 3 ans. Ah oui papa, de maman, abetinga. Nana beti yo, nani, la kisa ngai, obimil banda bote la mutabeti mwana na yo, azana 1 an. Siko mwana na yo, azana 3 ans. Yo sani, obeta mwana 1 an bata. Non? C'est-à-dire, moli mouza kotungisa biso bandombe, to même mindele, to même bato mokili oyo. Parce que ngana koyeba kimbangu, donc il n'y a pas de mindele pour nanga, ezaka motema ya mutu. C'est-à-dire que, soko sana bolingo kati na yo, okoyeba kosala la différence des choses, la justice okoyeba yango. Donc eloko eza kozanga biso bandeko to swanaka. Tous les jours to swanaka. Et je vous en conjure, ceux qui te disqualifient tout ce qui est expression eza koloba. To koswana buta Véron, to koswana papa Doris, to koswana buta Robert Mukolo, na bino tout to koswana. Mais pourquoi on s'assemble ici? Il est quelle heure? Tous les jours presque on est là. Hein? À part parce que radio, les solos, ils ont toujours, hein, mais on est toujours là. Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui que non? Tout ces divergences sont à part. Yozanani, ngai na zama ile boy. Ok, pour nini? Yaka kimbang, ok yaka boy. Pour nakati ya bâtiment, tu as besoin de peintre, besoin d'électricien, besoin de plombier, besoin de kimbangiste, besoin d'architecte. Pas de problème. Mais dis-moi qu'il y a la côté plomberie na ngai, na lepimbongo na ngai. Eh, ngana ko pimbongo na ngai. Pas de problème. Donc, tout est la base, nous voulons construire un monde nouveau. Et un monde nouveau se construit que lorsque nous sommes des frères et des sœurs. Parce que même Mundele a un ennemi n'a bisoté.
Bon, tele manano wana. Nasilisa ennemi na biso ezali notre propre na lopoto ego, notre ego. Tu vois, nenge mbuta doris pati koloba orgueil. Mais l'orgueil ezali makambo ya bakoko na biso. Orgueil ezali makambo mokili oyo parce que même mundele na chinois peu importe. Mututu azana kibomoto azaka na orgueil te matondo. Bien, merci. Bon, place na moni kimia ezali na profiter pe ko oyeba likambo moko. Soki mutamukola loba kete religion to ina ko longola ngo rapidement te, mais sinon ke foto welela to sangana na religion moko. Sikoyo bandeko kimbangisa bat bazali nsusu Kongo, parce que nsusu Kongo ebotaka maki, nsusu Kongo ebiko batela maki. Eke kimbangiste apparemment yen nsusu Kongo mutabatela ki maki. Question na zana yango sur la religion na avec les bana bilaka, avec bana vuluzi, avec comment fumukimbangu. Soki église kimbangisa comme une religion, ba rejeter yango to ba bimisa on a écuménique. C'est que ezali sous une religion chrétienne te. Et ce qui est sous une religion chrétienne, est-ce que ce n'est pas un profit, un bon moment pour être église qui a profité ne peut pas pour le le cola bobisinga na statut à l'écuménique. Je ne suis plus une église, je ne suis plus une religion. Et que bino pe bana bilaka et loko boza ko lukaka yangwana ko se détacher de ces dogmes là ya ba religion importée, religion chrétienne, religion ya Roma. Est-ce que vous avez que ça c'est le vrai moment où na bana bilaka na bandeko kimbangisi na peuple Congo to revoir un peu situation oya mon religion net ndenge mbuta robe mkola utai kolobete, c'est parce que to redéfinir pe religion yango. Est-ce que point de départ na minute oyo o ngana tina table, ce n'est pas que to revoir un peu cette affaire de religion biso na ba kimbangisi na bana bilaka, parce que nous parle d'une affaire locale et nationale ou bien africaine de mbuta veron Koboto na te sujet na biso presque to sisa na biso na bana Kivu, mais arge baza awa nde toko bande pana yo après que na kena ko yoka subana Kivu soki baza na likambo moko ya suko etikali concernant Kivu de to yoka bango. Bon ko ino ko répondre mais to bosa na te bande ko Kivu ndeko Kamite na ndeko Shindo bango nde bakozwa maloba ba yebisa biso ba tirer conclusion de toko ko transmettre ta ba sanzete parce que sanzete za na tante mbuto ndompe na pese emotion. La question à poser, déjà bien. Mais question à yon deux ans à poser en côté. Il faut église qui mangue sindalo bango parce que jusqu'à preuve du contraire, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, c'est moi qui bango. Donc de par sa définition, ils ont une église chrétienne. Ils ont l'écuménisme à Bengani bango et ça la Bengani bango te. Bengani bango te parce qu'ils ne sont pas une église à obédience à Jésus-Christ, mais Bengani bango ils contenu à dogme mususu ba chelikolo kazali ko soutenir yangote. Donc je pense que là la question reste entièrement posée. Et puis deuxième élément ngana loba awa ezali parler de la religion est dangereux. Pourquoi religion? Pas seulement le fait que c'est lié à quelqu'un, c'est lié à une divinité. Mais c'est lié à une divinité par rapport aux principes qui sont dictés par cette divinité. Vous savez comment c'est ça le problème? C'est par rapport aux principes et aux dogmes dictés par cette divinité. Merci. C'est ça la religion. Merci. Vous préférez plus qu'on puisse parler de la spiritualité, qui est l'ensemble des lois qui gouvernent l'univers et qui est interprétée selon une culture déterminée. Là, ça devient autre chose. Donc la religion, jusqu'à preuve du contraire, vous a toujours balayé. Merci na ba réponse kitoko pesinga parce que nde place oyo ngai personnellement mutamukola yebi église kimbangisa za na complication double ou triple complication et wela iko kota na religion chrétienne problème za nango te ba chasser yango na configuration chrétienne mabe za nango te mais siko ezongela na côté ya eluka siko ko se positionner na société civile mondiale kokoto eye siko bandeko bokoko to bandeko ya bana bilaka. Bah yes, on a situation pour nous rappeler que attention, nous avons un Kimbangu qui est notre leader spirituel. Maintenant, comment accepter que l'église kimbangiste a rejoindre Fumu Kimbangu tout à Kolongola et l'amba ya religion? Nazoze la ba kimbangiste comment va s'en sortir dans la situation oyo? Na éviter nanda liko za maloba. Oui. Bandeko, merci mingi.
Mbotandompe, merci. Mais Ngana Kolobaka, tout le temps, spiritualité, c'est un monde qui gouverne le monde. Ça prend des individus qui prennent ces contacts-là pour en parler aux autres selon leur culture. Oyo, babengango, inculturation, ce qui te lobby, n'a pas terme technique. Ce n'est pas donné à tout le monde de capter cette spiritualité et de la descendre pour enseigner, pour inventer. Il y a toujours un leadership. La religion, ce qui toza koloba religion, toza kozwa concept occidental, colonisé nous sommes, où nous étions, nous le sommes encore aujourd'hui. Religion, ce qui tolongoli monoko ya lopoto, tokoloba nini? Tozali koluka nde nzela. Nzela ya nini? Nzambe azali. Nzela tokoluka. Mpoete tozala na ye na contact. Parce que c'est lui le maître. Yem tokopesa kabiso maloba oyo tokozala nango nécessaire. Imaginez que Dieu, dans son intelligence, il a caché dans l'être humain toutes les machines possibles et disponibles, présents et à venir, qui servent à investir la société ou à réorganiser cette société. Mais combien de personnes, combien de sociétés s'en étaient aperçues pour travailler? Remarquez que la voix qui sort de moi en ce moment, vous l'entendez là-bas, ça fait office de communication. Et que voix nangai ezana kati yango mtu esali ba téléphone nyonso toza nango biloko nyonso ezali communication à distance. Voix humaine. Soki natali misu yango ba grec soki ba nani soki to cité bango bio to cité bango te, il parle de télécommunication, communication à distance, télévision, c'est-à-dire on sort les affaires de l'homme de l'intérieur pour projeter ça dans la société. Et perception, télévision, la vision de loin, télécommunication et perception babiloko. L'État n'est pas là de discuter de ces concepts. Moi, je vous conseillerais, ou nous nous conseillerons entre nous, de créer une école et pas wapi toko banda koteyaka makambo oyo. Makambo, il y a pas de discussion sur des concepts. L'urgence pour le moment, comment on peut créer une école pour discuter sur les concepts si on n'a pas encore discuté les concepts au préalable et on s'est entendu sur ce fait? C'est pour ça. Mbota, je vous arrête tout de suite. Vous allez dans toutes les universités du monde. Il n'y a pas de choses préétablies pour le département des sciences. Ce qui est établi, c'est la gestion de l'année courante. Mais quant à la gestion de mémoire, qui sont le point de départ des idées nouvelles qui arrivent dans le département, rien n'est prévu. Le fonctionnement d'un département universitaire dépend de l'orientation et de la recherche qui provient à la fois des étudiants, mais également des professeurs qui réfléchissent sur des optiques bien données, ce qui régente sur des spécialisations. Alors, mais au c'est-à-dire que quand vous parlez de l'université, vous parlez de la recherche. Or, vous avez un problème ici où on doit d'abord apporter la réforme. Il faut qu'il y ait une réforme les préalables. avant d'entrer dans la recherche. Je pense que préparez-vous, préparez-vous dans le ministère de l'Éducation si advenant que des choses arrivent. Et vous là, réfléchissez. Mais maintenant, tu as un dilemme. Tu sangisana, tu senga quelque chose de puissant qui entre nous, tu possèdes un bon canal. Les règles, l'éducation, continuez à écrire, préparez ça. Pour le moment, passons aux choses qui nous suffisent. Renversons ce qui a renversé et toko mai paiwan. Makambo na kolobaka tango na tango. Mais est-ce que le un cercle vicieux? Parce que pour renverser ce qui est qui nous enfreint, il faut être formé. Donc pour renverser, il faut être formé. Parce que les lots, attention que au Congo, vous serez incapable de les gérer
parce que na kati na biso moko nous ne sommes pas réformés. Toza toujours na notion à Koela Mbongo, toza toujours na notion à je vais être président, je dois avoir tout, plus que tout le monde. Aux hommes, on va s'en sortir sans une réforme. Il y a des étapes à ce niveau-là. Première étape, toza un dialogue de sourds. Deuxième étape, pour tout kota sikoyo, to komi bomoko. Bomoko, to kobimisa ba stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? Les médias sont incontournables à ce niveau-là. L'éducation est incontournable. C'est-à-dire, toko banda koloba, terme net boye. Les Congolais disent que, bon, ba pension bongo, ils ont bongo mboka na bino, ba msusu ba yibi, ba lobi, oh, nyongo ba koko, yaba noko, tout ça. Mais c'est bien beau. Mais est-ce que, biloko wana tout ça ko sala wana, ils ont un impact nini sur le pays? Il faut savoir, ce qu'on dépassé 30 ans, tu partages la vie avec la société. Avant 30 ans, tu prépares tes 30 ans. Après 30 ans, il faut, il faut qu'on mette tout en question l'impact de ce que je fais par rapport à ma société, par rapport à ma race, par rapport à ma maison, par rapport à mon clan, par rapport à mon village, par rapport à mon pays. Il faut que Toko Mawana, Toko Kenda Koluka, la charte de, comment ça se dit là, au Mali, la charte du Mandingue. La charte du Mandingue, oyo ezali bokoko na biso ke batu nyonso ba interioriza. Koyiba mutu te. Mutu akufi tika boye. Les gens les Maliens qui sont par nos frères aussi, baza ba bantu batwana parce que ba peul nde ba yaki, mais le reste baza ba bantu. Oyo ba utaki na sud koto. Baza ki na charte du Mandingue. Charte du Mandingue wana bamindele moko bayaka bautaka soki wapi baye kuna na Mali au 13e siècle baye moko azwi maladi akufi atika biloko na ye ezelaki te bandeko mosusu bamindele baye bapresente bango ndeko na bino ayaki awa tala cimetière na yango oyo biloko na ye atikaki yango oyo. Mais c'est ça l'Africain, c'est pourquoi on nous traite de naïfs, parce que nous sommes honnêtes. Revenons à cette honnêteté-là. Revenons à la loi. Ils étaient plus intelligents que nous. Bon, Luka va régler ma camboya bateau yo bazako zigzaguer. Bon, là-bas, soyez officiels. Les choses ont été définies par nos ancêtres. Ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, si on ne peut pas le faire comme ça, comme eux le disaient, on a modifié. Et la grosse modification, moi je crois, c'est ce que Mbotamboko vient de dire tantôt. Tozali na code moral ya Bakimbangis. Ce qui fait la fierté, ce qui fait la force de cette église, c'est le code moral. Imaginez Batouba Salantin Sanindenge Mama Alobi Nabiso. Maman Zinga Alobi Nabiso. Imaginez déjà des millions de gens baso Salantin Sani. Batouba Tanga Bongo et Zako Kende. On vous donne les montants en temps réel. Il est là. Donc, Motoko Yibe Loko ya Moninga Azalité. C'est là. D'abord, Toluki Bomoko Ezali, bravo Bandeko. Mission Pesa Inga, je crois que na Pesa déjà réponse pas Mbutazambo, na Metrozong Lango. Na Ndenge Msusu Tokoyebisa. Mais, to sali boye, to sali stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? To sali plan décennal, qu'est-ce qu'il faut faire? Même Ndenge Toza boye na baradio. Nous sommes plus forts que nous ne le croyons, hein? Tokoki ko sangisa bambongo tolobi lelo to décider biso nyonso 10-0 to pesi Maman Zinga gérer biso mbongo wala to fongoli compte. Nous pouvons le faire ndenge toza boy na radio boy koyeba na nyonso yango toza ko la Congo to tie $10 et koki ko koma to pesi yango Maman Zinga, elle va nous donner le compte rendu publiquement parce que c'est public. Merci bandeko bele basenyi motion awa avant tozonga na bandeko ya Kivu batu bazaki l'invité du jour. Na ebite maître Masona verront des motions suka tozana wa avant que ne pas bande kwa Kivu ndeko Alembo la pe akotle biso kala mingi te si bien qu'il a raté makama belete lobelaki mais presque si jali bosse si là qui déjà o to comme na sanzete tant to liaka ba mbika na biso ba maba eko tikela biso to solo la n'importe si jeni nezali ko yela biso na table ndeko verront na pesi en tout cas 3 minutes pour la motion et puis ndeko maître Masonde to kozongela bande kwa Kivu et puis bongo to ko bande pa ndeko Alembo la. D'accord, Moutazamba Nazokana. Kitoko penza? D'accord. Na continuer kaka na ba moi ba na ko bien
moi point oyo tozali koprélevé ndenge tozokende eza te ke tozopesa basolution te mpo toza na dimension kopesa basolution te, mais ya koremarke par rapport à des choses qui nous font défaut. Moi étant jeune, likambo moko lisusu oyo il faut absolument changer. Batata na ba mama bino déjà si boboti, il faut préserver la jeunesse. Ces combats, il n'est pas le vôtre. Bien sûr, il est le vôtre, mais c'est pas vous qui allez le gagner. Mouta Robert aujourd'hui plus de 50 ans. Azo qui est déjà na 60 ans. Moutando IP donc ce total peut bien OK peut-être 55 encore comme en Eviwana. Ce qui total Mouta Zambwa na kutie pas kundu. Doto inganga. Mouta Zambwa na qui écoute donc naibité ba 60 peu ko koka déjà. Jamais. Vous croyez que non kobax na bambulo naza na ngote naza na ba 50e na katikati. Nazo tumbula kaka mbuta, nazo tumbula kaka. Po olinyi batu bakima ba election na ngai te kaza déjà mukolo to voter te. Non. Tete Zambwa na isala. Mais olo na ngena loba, vous savez très bien que ce combat c'est pas vous qui allez le gagner, c'est pas possible. Parce qu'il s'agit d'une guerre que, armes au Moyen-Orient, ça fait des années, donc plus de siècles qui ont été construits. Donc il faudra une bonne jeunesse, des générations qui viendront pour combattre. Donc, bino bozo préparer car terrain, ça on peut biso batana monsieur ko kabiso peut préparer car terrain pour na batasim. Mais la meilleure façon de protéger la jeunesse, c'est l'éducation. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec genre éducation mundele buena batata na maman. Oui, mais quelle éducation il faut définir quelle éducation? Oui, je suis en train de définir. Je pense que l'académie de l'homme blanc, parlons même de l'académie, l'éducation éducation institutionnalisée, donc les universités, c'est très important, c'est un passage obligé. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir les combattre. Parce que les loyaux, si on n'a pas... Est-ce que l'actuelle élite, je peux te... Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Zala spécifique alors. D'accord. C'est que on a une loba. Jeunesse ou ezoya nasima, il faut absolument les envoyer dans toutes les branches. Pourquoi? Pour être capable de se défendre. Quelle branche? Malé, quelle branche? Je parle de toutes les branches de la science qui sont académiques. Et maintenant, cette élite n'est pas passée par toutes ces sciences-là, toutes ces sections? Je pense que l'élite aujourd'hui, ils étaient beaucoup trop aliénés. Ah. Oui, toutes les sciences, nous les avons. Toutes les sections sont là. Mbuta Zambwana, permets-moi, ceux qui ont comprendre l'idée d'Angatina Souka, permets-moi. Parce que Mbuta Zambwana, si aujourd'hui, tu envoies un de tes enfants, c'est ce que tu fais d'ailleurs, un de tes enfants, être un chercheur à l'université qui n'est pas franc-maçon, tu as ouvert un chemin pour sauver beaucoup de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à un certain niveau, on ne peut plus avancer parce qu'il faut absolument être franc-maçon. Par exemple, donc il dit franc-maçon veut dire vendre son pays. Alors que s'il y en a un bon nombre qui sont capables de dire à Bandegona Bango qu'on peut réussir sans passer par là, on a ouvert une branche pour sauver une majorité de jeunesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'aujourd'hui, pour être, par exemple, bien, il faut absolument que Moutoumou fasse un El Naye. Et si alors c'est Mboutandopé et Azuib Véron à El Naye, est-ce que Véron deviendra franc-maçon? Je ne sais pas si vous comprenez dans quelle façon je dis. Il faut absolument sauver la jeunesse. Et aussi, tout simplement, parce que une jeunesse qui a appris la science avec Tolobakarana Baninga Nabaon Mindele, qui est capable d'affronter Moninga Nae Mindele sur un débat, c'est toute une jeunesse qui est sauvée.
Nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Mais nous, on ne les voit pas, malheureusement. Bien sûr, c'est là où il y a le problème, parce que tout ce que vous dites là, ça existe déjà. Sur côté na profondeur non parce qu'il t'a bien dit. Non, la réalité est là. Non. Yokanan. Bana o batangi na ba classe na ba bindele ba koyeba ko challenge bindele emu. Tangu bana bilaka basanganaka na baki to sangana baki mbangiste eza na sens makambu oyo profondeur mbuta vero la kimbangiste. Et makambu za koloba, c'est n'a plus rien à voir avec le kimbangiste, c'est l'humanisme, l'humain. Donc Azak a conscience que les universités aujourd'hui, telles que tu le vois, oui, bien, ils allaient biloko olbate maçonnique. Mais ceux qui les lots, Abi par exemple, Mbouta Dompe Nengazaboué, je ne pense pas que Mbouta Dompe soit apprécié, cadré, à gérer ma conscience à Bana, à comme ma ban, n'a pas logiquement, même Yo Zambouana, pour ça la montée, même Mbouta Robert, mon ça la montée. Donc ça veut dire qu'il y a université, les Kambaza Koloba, l'anda événement, s'il te plaît. La Sengoma, pardon, la place Suana. Maintenant. D'accord, continuez. Oui, yo me donne la parole. D'accord, Mbouta. Sûr que a résumé vraiment très bien Nyos Naota Koloba. C'est qu'on a sopé ça aspect Moussoussou. Tout simplement, aspect de pouvoir se défendre tout seul. Aspect de pouvoir se défendre tout seul. Je veux dire que, jeune Oyo, ezandeti asimbi babenga oni ni ya soso. Et le quoi rouge à soso. À mon déjà que ça n'a pas mototé, il aura beaucoup plus de facilité de se défendre, de revenir na bobiso. Yakoluka batuloro la bandopei albake. Mais maintenant, sur ce côté-là, mbutandopei, tu ne m'apprendras rien. Mais dans un aposto ebisanga oya bobiso. Ça aussi, c'est important. Mais une troisième chose, tout simplement, parce qu'un jeune, aujourd'hui, tout ça n'a pas gêné, belé baza kobunga na ba bêtise. Mais un jeune, déjà choisi initiation Pambuta Zambouana, qui va un peu à l'université, qui sait l'effort au Batumusu Subasala, tout simplement qui voit l'histoire de Lumumba sur un autre sens, il aura beaucoup plus d'armes de se défendre. Beaucoup plus d'armes, Moutazambouane. Je pense que nous devons être pétris de science, tout simplement pour la détruire. Non, tout simplement pour la détruire. Je pense que c'est ce que Fumugimanga Lobaki. Botanga Mukandana po boroye ba nigne mensonge nigne ya bateau et ba copé ça. Non, connaissez le théorème de Pythagore pour pouvoir démontrer que sur le papyrus 55, c'est exactement le même théorème. Mais alors, c'est pas écrit sous la même façon, mais il faut être capable de démontrer que c'est exactement la même chose. Il faut en être capable. Voilà Moutassambouana où je voulais emmener. Okay, voilà, ça va. Nous avons besoin de céder. Nous avons besoin de céder, nous les jeunes. Voilà. Ok, merci pour nos boyokani. Moso ya maître Maso et puis tozongeli bandeko ya Kivu kuna bato bazalaki na programme na poka lelo. Tazambwana na pisi nan madame moi quelques minutes et puis na continuer. Ok. Allo mbote na bandeko nyonso bazolanda ba kulut na biso nyonso baza moko ba jeune o na landa radio lisolo na yo karape na zora pe ba bwanya mingi pa bandeko na biso ba papa na biso o bazote ya biso ki bo muntu na biso. Donc na ngeka kanalo bakaka ba encouragement pour biso ba jeune il faut to yeba pena to kota na mozindo pona ko yeba o biso tozali pour tout se défendre vraiment parce que to moni to yena mboka oyo pour papa na biso balobaki ke Kongo na biso eza esika to kola te po eza protection eza te to ya awa to za la protéger to sa makama minene mais to ye a to za bloqué to za okangama donc mundela zo kitsa biso azo délivrer biso na ba niveau mo to koka ko se défendre te donc il faut to telema biso ba jeune donc nazo ko encourager ba papa na biso nyonso o baza ko lobela bokoko na biso po ezo pesa biso bwanya pe mayele ya ko telema ya ko défendre donc yango wana kaka o nanga na loba mukie ingeta mama Kongo ingeta mama Kongo matondo mama ba mama batelemi mukile bongi
Allô, papa Nangai. Bon, du coup, pour la partie Nangai Zaboui, vraiment, je suis d'accord avec la pensée à Monsieur Véran. À ce point-là, na commis na même diapason na puisque a flashé moukia ba oezali ba ambition nanga. Moi, à l'époque, au pays, natanga ki ba électronique, télécommunication, j'avais une vision où il y avait intellectuel mieux surtout africain aliéné bazaki na yango ete na itanga po na kuma mutu na kuma boye na konza boye tout ça. Mais avec l'aide d'Yamvoulouzi, je comprendre ma mission. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et maintenant, na nzela mususu, na komi kotanga iloko oyo, ezali pour na kosunga biso, na lit oto sa na yango. J'ai choisi, koye la média, koye la animation, koye la création de game électronique. Puisque j'ai compris que na nzela wana, na koza capable, ya ko créer ba software ba biloko ebele oyoyo na kotia yango au service ya biso ba noir. Par exemple, nana projet moko na réaliser film moko boye oyo ezali ko relater un peu histoire na biso ba noir na domaine ya sport ndenge ni to bandaki comment le sport football a commencé comment boye donc na dingi ezala donc purement biso africain pour produit par biso puisque l'histoire est falsifiée. Il faut tous s'armer dans le domaine wana. Et les années loko mususu ondeko nanga mboko quoi le petit effectivement tu as besoin d'écriture. Pour notre domaine écriture na baka na kati ya étude nanga na zoluka moyen na kotisa l'écriture nati Congo na kati ya computer ezala universalisé, c'est-à-dire que congolais nyo surtout oliki na tanga za ko taper na computer na ye bécrit et bimara na écriture français non za ko bima na écriture ya nati Congo. Donc ba développement nanga na osala yango wana na lingi na commissaire yango eza étendu. Donc eza ko sala mapona bit ya biso ba africain et puis ba congolais na lit auto za na yango. Donc, tozali na l'écriture mi balé, où on a ça qu'on reconnaître, où on a qu'on peut s'habiller lumière. Sur les plans spirituels, tozali l'écriture mandombe, où ils allaient qu'on permettre à biso de changer configuration, que toi na problème moko ya aliénation et fani na DNN na biso. Et puis, ils allaient qu'on empêcher biso to kota contact na le monde spirituel, bankou na biso pour na tous abandonner. Alors, si on a la possibilité de soit au passer par l'initiation et permettre à yo au côté en contact, soit au yekoli l'écriture mandombe yo moko sikoyo yo obani ko kiniko fungo la ba portail pour na au capter ba données. Mais l'écriture mandombe seul et gozala insuffisant puisque yango ko permettre au dans le domaine spirituel. Alors pour na au côté siko na donné ko bimisa ba science cachée, ba technologie wana tozali siko avec l'écriture nati Congo o mangongele abimisi la kibiso yango ndo moni epesi bana bilaka autonomie ya création invention to mona bande ko na biso na France ba beti bilamba ya banati Congo. Donc ezali avec la connaissance ya écriture wana ya nati Congo bande ko bele basala ko inventer si base pe écriture wana. Donc esengeli to yekola ba makambu wana mais to négligé pe ba science oyo ba académie ya mindele ba bimbachete puisque eza makambu na biso ba yibaki yango na Égypte toyebi professeur Cheikh a dévoilé qui ba makambu surtout. Donc il faut tout récupérer ce qui nous appartient et puis tout tia yango au service na biso to conquérir le monde qui nous appartient na ndinga mabalamu na ndenge ya mabete pour ezala mal interprété pour ezala ma dominance te ezaka ni mambo ya kimia na mokili na kati ya kimia toyeba ko respecter ma frontière puisque même na mai pe donc ba frontière ezala entre mai na mokili entre zamba na mokili. Donc c'est ba principe ya mokili ba loi wana il faut tout respecter yango pona harmonie ezala kati na question na ngana zongi simaloba. Merci pour le mariage entre bana bilaka na bandeko Kimbangi, c'est apparemment fiançailles yango eza ko simba bien. Tokeye pa ndeko Alain Mbola.
avant tozongela bana Kivu parce na moni ndiko alianza ko titila na kimpeve kuna ndiko aleo zaka na mpeve wana ubiento kende papa ndiko Kivu ndeko vero asali alianza ndeko vero mbote mingi papa ngai na yoki papa na ngai alobaki likambo moko me bana bilaka basala ki vraiment attention na makambo papa na biso alobaki te esenge na biso bana bilaka to sala attention na makambo papa bazoloba parce que tokoki ko bwaka ba papa te papa alobi bwanya ekiti epai na biso pe biso bato tokomema bango na kombo lisusu ya liwa te me tokomema bango na kombo ya pongi ale eza esengo mingi ya kosangana biso nyonso me papa alobi eloko moko wana bandeko na ngai tokoloba basiansi banini bamakambo ebele naza si te ke sonzo oyo aye kokangama yo